Boningi to loba, moi je parle. Si ça j'ai ko loba na loba. Ça se dit. Elle est Gabriel, maman top ko de que Max za ndumba donc. Mutabimi sanga ndumba na bata tête za maman top. Parce que na personne ko ndako na ngolala. Yo lala ka pongi ngata na bunda na vina ngapona tongo toto folia. Ngala lingité que ntoko na profondément il y a question na yo. C'est juste que est-ce qu'on fanda pe aussi à part l'école. On précise. Okoyoka na Gabriel. Olembo Gabriel. Ami na Ebakata azali kinayo. Ozala ami. Est-ce que na boy? Il y a une option étoile. Étoile Yolande. Est-ce que na boy? Et plutôt. On a na boy à âge. Il y a Maxi. Azali kinayo. Est-ce que na lobak? Na petaka pe mape, ba câble ko kata na. Na bablo na bino bolatsinga o. Je vous dis la vérité. Votre salle est wabou. Max, ngala dans alliance. La seconde na bali. Ngala ti civil. C'est Maxi. Non, ozo kufaka ko tourner kuna mata pa zo botre mo bali lot. Azo mamba ni azo mamba. Je peux na kipena na yewana. Taka mata pa mona. Aboka papier yo kamba yo. Yango na abi de Londres. Ba ye pas na kinduma mota sala. Ozo yo kaso ina ligne na rozwa. Nga moko. Nga moko na boya na ngana vanda. Tout à l'heure on est traité ngana bana na mike na 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 bango. Non, parce que on fait sangani. Ngande na ngambo. OK. Ba personne mais tout à l'heure awa olobaki eza mabete. Kozwa garçon il y a 35 ans. Na lobby po bazo loba ba lo po bazo pota. To sunga bango. Maman to pas vierge. Baba vierge. Bango so ba Gabriel baba vierge ba sala bango vite. Gabriel pas vierge. Bango nyoso ngane ndumba. Ngandi manganga. C'est normal za ndumba bébé tatu na obwa ko 40 tatu na obwa tatu na otanga. Je sais na pas. banga mtuta par nzambe. On appelle ça un souffle de vie. Ba lobi mutamokilito ça. À part nzambe nana mutuna ko banga te. eloko nga nazomona bavideo bazotia bato babimi na bambwa bato babimi soki nani awo oyo nga nayebi oyo ya 4 personnes na motu moko soki 5 nayebi te ede nga kasi éclaircir nga ngata batraite nga eza problème te batraite nga ou pas elo monga natambolaka nango na parole na ngai ya nzambe. Non. Solo la masolo naza artiste. Pour moi musala nanga et talibana nanga te. Ba Rihanna, ba toi gouvernement, ba président de la République, ba finga bango, ba changer ratin. Je suis maman top et je resterai maman top. Je mourrai maman top. Voilà, c'est tout. Parce que l'ingito le belayo. Le reste parce que l'ingito le belayo. Maman top. Nazo na ko komba trop. Maman top. Maman top sans moi ça sans la génération. Oh, famille bonde lobini. Rien n'empêche, ngande nazawa rien n'empêche. So na bina zomba na mukola ta 65 ta 60 ta 70 na bina yak na epe na yepe na bibon yaka kota na charge na ngapo ana eloko sa elanga te. Bala na ba licencié, basi ça ba classe. Naza mama ya ba licencié. Ezali na ngokaka, ba respect ezali na ngokaka. Ba respect silité. Ozana bana na ndako. Ozana dada, c'est sa question. Ozana mama passa, maman, toujours c'est sa question. À suivre. Na télé oui, faut na téléma. Alors, faut na téléma. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51
arrêt jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba Congolais pe ba Africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez en ce net moment, un peu partout, à travers le monde, à travers les pays, aimables, fidèles internautes. Vous qui aimez cette émission, restez scotchés en même temps sur nos antennes www.Africa Elengi TV. Je pense que vous allez suivre cette émission aussi. De l'autre côté, www.Super Congo 243. Je n'invite ceux qui n'ont massacré, hein? Super Promo 243. Il y a Ivipan, hein? Voilà, donc Super Promo 243 de Ivipan. Voilà, Borolanda Bisso, on a des sites avec bien sûr notre invité au Toyambi et Lelo au nom de Mama Top, moi si Azanga Génération. Donc sur le temps soit PA, tout sauf rien dans cette émission. Bah, question tous en haut, je pense que vous allez à l'auteur, n'est-ce pas, il y a pour répondre en haut convenablement et surtout tous en moi il faudrait quand même Toyib Sabino, tous en moi de la femme, où vraiment aimé biso mingi mingi auprès à maman, top to solo là, moi si aujourd'hui et surtout basi nakati à théâtre, il faudrait quand même se comporter comment. Et là, on a basi lelo ya théâtre. Est-ce que l'émancipation est quota déjà dans le monde de théâtre? Donc, sur la temps soit avec bien sûr mon collaborateur Yves Pan. Voilà, n'a pas son nom de micro et pas Yves. Bonjour Yves. Voilà, bonjour Mike Lokamba, bonjour à surtout Bata Labisso, bonjour à Poupon du Canada, mon ami, heureux anniversaire à toi. Que l'éternel te donne ton cœur désir, heureux anniversaire. Merci d'abandonner surtout pour Yves Pan. On est là, une nouvelle équipe, comme je dis toujours avec Mike Lokamba, Africa Elengi. On est là, Maman Top, pour le bino, au sein de Bibisso et plus. Voilà. Pourquoi pas tout le cahier, moi de la femme, voilà. Tant de questions par rapport à la polémique, des les cas. Aussi, les amis de Mama Top. Les amis de Mama Top. Ils ont une grande activité, Moko. Ils ont pris modèle pour la Bisso. Tout le cahier, tout sur la peau. Et les amis, merci à Mikaba Djinde, merci à Richardo, merci beaucoup. Voilà, très bien. À présent, nous allons ouvrir, n'est-ce pas, ceux qui sont sur le même langage avec la réalisation. On a déjà plateau d'ensemble. Pour tous, inviter Nabiso, on a le baki tantôt na début nanga. Il s'agit bien, Mama Top. Bonjour Mama Top. Bonjour beaucoup Mike Lokamba. Oui, bonne santé. Bien, bonjour aussi à Yves Pan. Voilà. Merci. Diana a profité à cette occasion. Bonne fête parce que merci, un mois de la femme. Merci à toutes les mamans. Merci. Voilà. Moi de la femme aujourd'hui, aujourd'hui un bango comment et moi 12 mois et année, bah peut-être que moi moko. OK. En tout cas, ils a grâce tout c'est la ma case. Alors on a moi on to c'est la to défiler na ba pan. Tout là c'est vraiment que tous ba femme africaine. Toi quand katia ba maputa ya ba robe, maputa ya mabaya, ba pantalon ya maputa, tous toujours na mode africaine penza donc vraiment moi voilà, avant de se focaliser dans le mois de la femme, avant il va avoir intervention.
bozalaka na ba association morote na kati ya théâtre na ba mois de la femme boye tout le monde a basi balatima moi activité moko boye entre bino na bino tout le monde a bino bosa l'activité na mois de la femme. Bon na mona on a une activité moko boye à mois de la femme non. Mais Karine pas là à organiser le moko boye et zappé pour na biso je crois bien peut-être que ça avant journée de la femme ou soit après et puis akoya ko je crois na chaîne na peut-être donc ba maman donc to défilé wana bo ba koyemba banzemo nzambe bo ba koyemba banzemo mokili je suis vraiment parmi bato ya tena casting je crois ezaki to komi wana na compte ya Rafa na compte ya Rafa et pour na compte ya Karine Pala yemoko voilà alors que représente aujourd'hui pour na yo maman top mois de la femme pour na yo et lobela konini. En tout cas, merci beaucoup Mike Lokamba. Pour le mois de la femme et le belanga, ils ont moins de réflexion. Ils ont moins au fond de corriger les erreurs na salaka. Topé na sala. Na corriger yango. Na tala na zonga moi c'est janvier février na conduction qui vient na ndeni. Na zala na batundeni. Na viva qui na ba voisins topé aux environs ndeni. Na vivra qui na ndaku na ndeni na bana nanga. Donc ils ont moins oyo na vanda topé ba maman batala peto le bela bisonyos pour eza moins toutes les mamans les internationales ba maman batala na papa conduite ya la ndenge nini na bana na biso na banda ku tozala ki ndenge nini est-ce que harmonie na banda ku na biso ezala ki na bana est-ce que tozala vraiment ba maman exemplaire oyo tozala ki exemple pour na ba famille topé pour na bana na biso donc moi au pour na nga ezaka moins réflexion. Voilà. Est-ce que c'est important il y a qu'on fêter moi na bino oyo toujours na panne de tout monde ka ba maman ces jours là ba kokende na ba terrasse ba kokende na ba bar plus loin aussi na hôtel au monde msu ba komi na moment ya ivresse ba langwe donc ba lali na hôtel ba zonga ba tongo et misusu plus loin ba lobaka to tikeli lelo journal lelo le 8 mars ba maman ba bima ba papa nde ba lamba. Est-ce que c'est important ya ko sala ba bilo ko na bon na ebité ce que ça ba maman ou mususu wazwaka bon ezaka na sens papa sepelisa maman OK yana ndenga mabiti ezaka papa sepelisa maman to mona wango même na ba église au mona semaine wana topé mwana ezaka ba maman mtu bando modéré ba maman mtu bana koteya papa bavandi et aka na sens papa sepelisa maman maman lambela ko dira 11 mois ne fils que 1 mois kaka wana ya maman na sala pe plaisir amona pe que non mobile na nga personne azate soit ina ko que ne peut moi congé na famille nanga soit na ko ça peut moi congé ya musala mobile na nga aotika na bien akufa na nzala te papa pe côté na cuisine ata pona mukolo mo alambeli maman et ya problème te soit tu peux mutake fêter na bar akene po alati liputa aye so to lata ka babiloko ba maputa toujours en panne to pe to lati ba roba maputa ezalaka pona ko signifier que toza ba femme africaine toza ba femme africaine maputa e ande pona biso maputa ya pona mindele te ezane pona biso ba africaine voilà yangwana to célébraka jour wango na kacha ba maputa pona kutali sa différence entre biso na mindele voilà plus motivela maman Olive Charles ya le 8 mars to mona rabino Neymar a tourné quelque question primordial vraiment pour na nini te bino mo artiste comédienne ou sanganaka le 8 mars on a pour une grande activité mais plus botika chaque journée pas à maman et surtout l'occasion on a que non moi mateya entre bana bino à cette occasion bo profiter ya basi pour pesa bango ba mateya pour enseigner bango botika la charge mingi ndenge ndeko to loba awa pas maman Olive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour sa femme. Merci beaucoup. Il vit pas ni kunya te. Merci na maman Olive. Maman Olive soka benga rabiso. Bate rabiso pe. Tant que vanda ka maman zo rapenza bato toza ba to komona pe ba maman pasteur. Ba yaka au mona ba médecin ya basi ba yaka. Journée où eleka kitoko na kinga kati kuna omona penza mama azoka ba étranger ma médecin ba étranger ba yé bazo te ya biso bo mwasi ba te ya kabiso ndeni oko éviter ba cancer ndeni oko éviter ba maladie mususu ba talisaka biso banda na kiminaire pona mwana mwasi oyo ayeba mibali avant
conséquence nango et après ya ka ndenge nini alors comment on appelle ba pasteur abasi ba opé ba spécialiste na banjoto abasi ba te ya kabiso en tout cas merci na maman Olive po tango asangisa kabiso bongo to bima rapenza nde to kenda ite to bima rapenza na quelque chose bazo te ya biso tina ba foyer bazo te ya biso ndenge ya ko ba ko garder foyer na yo to zwa ka ba enseignement tout na kinga kati kuna. Maman penda zwaka temps à faire déplacer bato musu bazota na ba province musu bazota na ba pays étranger ba ya ka penza mona to au moins pena temps ozo enseignement puis ba tie étranger ya wana temps bozo landa ba conseil bozo sentir vraiment que les ala rendre boy donc to azwaka biso pambate les ala ka po asombela biso ma puta te to pe apesa biso va enveloppe non to zwaka pe moi ba conseil moko boy ba éducation mo betant to zongaka et ça la biso be bazo ko expliquer biso ndenge nini po ozala na comment dirais-je na ba maladie neti na ba cancer à mabele so po ba te ya biso pe kuna ko na cancer po oza na cancer à mabele te il faut à chaque fois ko za na bizaila ko fina ka poitrine na yo yo moko fozala na système wana ko éviter ba caillou et ko éviter ba maladie mususu pe ya cancer ya do ba te ya biso ba te ya biso makambo ebele ba o bazana mobali il faut à chaque fois mobali na ye a simba ye mabele voilà donc ba te ya biso abenga biso pour rien te tolinga benga biso pour to soit ka penza ba conseil na biso tango to bima au moins pe na nzela tozo sur l'entobi njoka nde ezala ka boy njoka nde ezala ka boy voilà maman top na monaki. Bon, na mon activité, mais j'étais là moi-même avec Mika Badjinde, na hôpital, il y a Ngalima, et pas puis maman Angel Kana. Maman Angel Kana, mais oui. Maman top, mon activité, présence, la bien, on a bandé Koubel, vous savez, on a Belleville, Sila, Maman Linga, na mon activité, Karine Pala, Dati du Kamba, la mon a Karine Pala, pas à l'aïki. Voilà, na bandé Koubel. Alors, Maman Angel a Koufeli. Maman Azaki Libanda, maman Olivier Madaki Libanda, Azaki na Europe, et tout le monde est présent, c'est dans des Koubeli. Alors, merci papa nanga, maman Angel Kana, mais courage ma soeur. Tous allons qui ensemble Bible lela na bobazo lela. Tous allons qui na maman, to consola qui maman. Maman zana ngo aza servante de Dieu aibi musala aibi liloba ya Nzambe bande konepe église bayaki monepe ba pasteur bayaki donc aza chrétienne. Voilà, aza premier degré na ye mobali na ye totanga to yoka biographie mobali ne abanda bo mwana babandi lelo te siko être cher na ye wana akufi à perdre tozaki na place à passer bakundi papa makambo eleki tovandi ndenge tovandi bo to yebite lobby et kozala nini lobo kuna et kozala nini c'est ça. Voilà, merci. Très bien. Après bah condoléances dans la famille maman Angel. Voilà. Nous toujours nous en appelé ça capé à Botola. C'est ça. Na ngonganaye. Alors parce que tous en mois de la femme, bien que tous en ba question belé, mais on nous revenait quand la mois de la femme. Et on a le bac qui base na biso ya Isaac et toyambi maman et on a présenté le lot au mois de la femme. Non, présenter ma maman femme congolaise. Oui, non, représenter ma maman la Congo. Oui, aux représenter. Voilà, c'est ça. Maman top, yo mo le ofandra awa, na yebi ke muntu azalaka parfait azate. C'est ça. L'homme aza imperfectible, c'est-à-dire nda mama be, nda mama lam. Et normal. Yo mo le ofandaka côté négatif na yo sur le plan comportemental. Batwa Jacob alobaranine, oza colérique, comportement na batwa alobaranine en fait. Bon, merci beaucoup Mike Lokamba na mutuka ndo lobi na ba défaut nanga na pe na malamu nanga nzambe nda ko maka mutu même tako ko nzambe te na silika papa pamba. OK. Na supporta bêtise te eloko yo e betsa nga libaku na silikaka naza mutu mais na bosanaka. Et puis na limbisaka. Nazalaka pe mutu il y a des fois na bana nazalaka pe ba langage à mabe. Ya biloko na efsa nzambe abongolanga. Na lansaka penza son lancer au senti vraiment que o tie moi na vraiment mal à l'aise toute la journée et après nga moko na yaka na sengi pardon. Na bilimbisanga na mutu. Ce n'est pas dit soko boti mwana nde ozana droit siko sala soki penité. Aza ekela mwanzambi. Aza ami ya nzambe. Soko blessé mi kitisa pardon et ça pour na acheter. Na kenaka mwana limbisanga
et puis au moins tant au 5 cas pardon, le pardon est une puissance qui libère. Au moins quand on 5 mois pardon, quelques temps après au moins na zongi, bozongi si sous harmonie. Ba na nzambe bazara bongo. Est-ce que dans si kaka na limbi na senga pardon. Batu pata basiliki ba pesinga pe kanda na silikaka mais na limbisa. Est-ce que ça peut na batu oyo blessa bango en dehors ya famille ya bana libanda qui lobi pe mabe moko boye naza mutu le msope na oyeba nombre te ebele ko blessa ngo ezala ko blesser yango ezala na maloba ou bien ezala ka d'une manière et une autre. Non, qui ko blessé. Non, qui ko bimisé la mutu langage à mabe peut-être si est passe. Tant mon sous a kokine ko répondre nga sur place c'était là mso moi na téléphone a bien en tout cas maman langage le bain nga franchement blessé inga. En tout cas limbisanga. Ozoka au monde appelle na lobi limbisanga nazaka na facilité au senga pardon. Ngai so ikana conscience na ngai reprocher nga ke eloko na beti ngo mutu na salaka na facilité ya kosenga pardon po na yebaka ke pardon eze eloko ezaka pasi mais il libéraka eloko ni nango oyo memako na kanda plus vite en premier langage choquante omoni eloko mususu oyo peut-être oyebite mais ba compter na liste yango na liste ba ko selu makambo to ba ko selu makambo voilà mususu pezaka ba makambo ngo ezaka ke belele mususu pe ata na ndako et ko s'appelle mususu na ba collègue to kola pe ba camarade et ko s'appelle mususu pe na baninga pe ya musala poto zaka bato ata baninga musala to aka bato donc to bunga ka bisika bato baza ko tout en ezala kaka nande ko nanga mo boto uta ko zona namso ba incompréhension njoka ezala ki ba mal attendu nani wana na lo ba comporter na ba ina tanga komba muto tenga na na so comprendre lokolo yebite yo kaka c'est ma question non voilà ezala ki ba mal attendu OK ozoka et comme tu na niveau na soigner nande ko nanga to soigner penzo ko ba ko soigner et puis ko soigner ngo en plein tournage. OK mo bana na biso ba ya lobi ba moni biso ba ancienne o photo te ya bango mais biso moko to tomber na masengenya o ba catholique ba loba bon le quoi ka to abatu après temps on a vendu ndeko bisika vanda ki pe po ba kaboli bisoti ba tanga côté mususu yepe ba tike côté mususu ndeko pe amoni que non ate toza famille o ya zande ko nanga to bandi lelo te to ko yo beba na te pona ba makambo ko buzu et après tant to ye ko yeba likambo ngo to ye ko mona ke ezalaki na ngobongo te donc to beba ni lelo ko moko ezanga mutuna makolo donc ya comprendre ki mal ngape koto na yeba ki na ngelo ko te tanga yo mona ke ezalaki nde boy nga na yeba ki te ndeko na nga limbisanga et to limbisana et maintenant toza bien to benganaka to sololaka sope na problème na bengi yebe sope azana na likambo ko mona abengi eza bongo toza bongo affection on est à la société na ndeko na Nicole Bagata je me souviens bien Nicole Bagata bubunda na matete ce jour là na mandeko ya déjà na kuta bitumbango pour soit na sili ezaki tournage ndeko na biso moko je crois bien et cause à décor. Mais bolingo bino vous avez Nicole Bakata. Oh tika songi te point. Non, nazo relaté. C'est une précision. Songi na moi bato ko ta moi de la femme na liba problème te. Tezaki Nicole Bakata on a binde ko commande likambona. Ma famille, ma sœur à moi Nicole Masengo Bakata bisous. Ah ben c'est vraiment bisous. C'est ma sœur. La linga gaming, je l'aime bien. Très bien. Amour bon les a soutien. Affection. Amour et ça. Non. Éviter ko forcer bisoter pour bato. Amour et ça. Bo jijara batu te po baba nzambe te. Yeso lingo mon amour lina sane. O moninga tongo na kena ndako ebakata. Ubeto mone bakata na tongo ahina ndako nanga. Non. Amour et ça. Zela na isa yo amour et ça. Maman top kutu ya leki ya ndeko na biso ya leki na yo maswa kulobi. Maman top ba vanda place ya yemo. Mais c'est quoi na lobby maswa ko. Ndengas nzamba bongo. Nzamba limbisa yo.
alimbiso po kanisi mabe ozoyoka papa tango yena invitation opesiti protocole bazana bake batio na miso c'est le numéro de bakomaki na yebisa bango botianga te bavandi singa na vandi namoni Jacques na pesi yembote baye bavandi swana ba garçon nyoso bazaye pembena bazabana na biso pe o bakoti bakombo na kangite balimbisanga batie bango bavandi ezo de namoni ba mimika bango ba pesi so balaxi batindiki bango côté bakepe côté na ba eza classement mokolo feti ninga sala organisation na ye ayebike batia mama top kotoyo batia ba ibakata kotoyo batia ba mimika bongo koto siko neti ngana kosala nini bakabolika ya yoka neti ngana kosala nini ya yoka bande batia pas bo poser maswa ko question ezala bien voilà toujours on a mais tout cela na biso bien na katia fete toujours on est bakata dino bokokate touti musika to continue kana biso nde tozaba c'est ça que bokokate continuer pardon c'est ça que batbalina na continuité wana ezate ngana Nicole bakata to na problème te tango petit frère Nicolas Koufi pe à son âme notre petit frère Nicolas Benginga na bengaki enano na présenter ba condoléances c'est ma sœur courage Gaku tu n'as pas été que ça qui n'est propre. Donc moi na maman na bengi na présenté ba condoléances et après na epse que Nicole comment dirais-je ba fièvre ebeta ki bato ba décembre janvier wana. Na epse Nicole ebeti ngana bana ndako mobimba. Abi mam yana nga ata awa bisope tozaka kabo. Na pis na consoler na téléphone. Nicole ayo benga ngam comme sous. Ponga pe petite sœur ko fa na fratricide. Je crois boyebi petite a fait na passe robot taper à son âme kati wato ope manakimia leki nanga atika pe bana baza na mbala tomaniko solana ye a expliquer ndenge nini po makambo ngabi biso kore ninga keya mais le cola est comme qui déjà au-delà ya $6,500 non famille ba décider ki ba kundaika kuna lokola akufela ikuna ya lobi biso pe ba démarche tozo sala mais total nombre d'évolution so ba déborder pe ba limite to senga kara ba kunda kuna ngabi problème ezate mais toute façon na okima kasi na koya na kendaki to yambani na pesi conseil na encourager quand des actions mutaji problème sikoyo bolingi nini bino bolingi nini tozala ka ndenge nini ambiance wana ambiance tozaka ka ndenge tozala ka ambiance nini te yibsa ambiance ngo yo mona ambiance ndini visite Ernoso. Biso tozaka na ba visite Ernoso. Voilà, ningo bozaka na Gabriel ndi bozaka ni bakata. Na bien tozaka na ba visite Ernoso. Bon. C'est comme si elle se retira. C'est comme si elle va remarquer quand même. Les amis de Maman Top. Non, tu t'en appelles ça. Les amis de Maman Top. Famille au basso basangana. Baboya Maman Top a souffert na vie. Baboya Maman Top a la nzala. Baboya les peu voisins. Babo Maman Top atambo takala bandima fin du mois nyos ba sangsela raye ba mbongo moi un petit rien pour Maman Top azwak nzamba pambola bino na mona bongo président ya groupe ya les amis de Maman Top papa na so degas momo ba salutation nazo mona bongo disciplinaire ya les amis de Maman Top les bongo Sylvia Kake moi sinzambe passeport rouge moi so atika avion na défaut Wenda vutuka mikolo nyonso pe ngonga nyonso en tout cas passeport rouge moi sinzambe wa tabola tous les 5 continents moi ça pembe mswahili bambote na pourquoi pas tete yondo moi na lemba tongo babina lemba monsenja yalité na moni bongo trésorière il y a les amis de Maman Top Maria Fina bon séjour non na kacha Kinshasa wa tozaki no kuna fecha masoti séjour ele ka kitoko pourquoi pas mère Biz Mondele il y a force et tranquille babi quand Yuyu Belmira Mia Irma Wani Evelyne full option la grande dame de Belgique les amis de Maman Top tozo continue voilà okay. Merci Maman Top je crois bien est-ce que ma démo peut comme là on a vu que gens comme là on a vu pourquoi pas pas Simon que comme là on a vu pourquoi pas coller la paix OK que senga pas de comment quelque part naza mutu parce que comme là lokola mutu nyonso pe parce que comme là na lela pe lokola mutu nyonso pe alela
na senga pe ndenge mutu nyonso pe asenga eza normal na wanga na te na mutu na lo bateke na dondo kaka non na souffre pe alors soki le ke ozangi pe osengi pe muninga ndeko sunganga na eloko yo soit sunganga na mbongo mwa difficulté na ozongisela ndeko pe so azana ngwa pesi yo ozwi pe oke ozongisi alors soki le commis chantage na kombo ya ndeko peut-être au sunga chantage ya nini mutu akomi ko pardon mutu na ndako na boyi na ngai Mike Lukamba tozala moi de la femme na boyi na boyi Mike Lukamba ma ki loba pa bata na boyi na ngai en toute question par rapport na bateau ekomela bango voilà ki ba pesi mutu na le gauche bible yango mozo ba non le boko epesi et droite gauche so epesi droite et baté voilà c'est bible so siko droite c'est comme ko yeba problème tezo dépend na mutu na mutu OK mutu na mutu mususu apesa rapport bato ba yeba mutu mususu apesa ezana nazana ba héros de l'ombre na ngana kati ya les amis de mama top balinga te na ba kombo na bango ezo dépend na mutu ya mabete alubi mato probinga kombo na ngate po tala kalem so banga famille na ta mususu nini ezana ngo mabete mutu mususu pe apesinga alingi na ye baloba kombo na ye mabeza OK problème te mutu asalisaki yo lobi akomi kolobaki asalisaki yo ezana ngo problème te c'est ça l'homme il y a problème te so muta sunga on a vie et c'est pelé alobake na sunga bon yo o lobani neti so na zanga ke lokwa kulia na ye kabelanga o pesanga imbongo soit kabelanga mbongo soit kabelanga elamba soit sombelanga mutuka soit salabo neti mikolo na zana Charles mbongo contre mbongo aozela mutuka na esa Charles la sombelanga mutuka soka kabelanga mutuka leki na tevalo bina ngamato mutuka na tambola ngamna sombela il y a problème. Est-ce que maman top déjà ayamba pende konanda kunaye a logé pendant tant de mois ndé tout le monde bande comme ça sala Mike Lukamba biso ezala lango ezala ngo ego donc voilà partage na loko yamba batute nan po yamba batute na ngana ni yamba batute nanda kunayo pona yamba pe batute est-ce que yo pe nando ezana ko beto solanda kunanga non abi ko loger mu pe na vandi oui pourquoi pas et ndako mu pa yakenda na ndako te na yamba ebele basi mibali siko isani tuza bato bakenda pe nzamba pamboli bango bazuba vina bango totika la pe famille et problème te je peux komela yo quand même na ndeni ba yamba yo quelque part pande ko na lingi na ngasongiso na lingi te na kena kangola ba yamba ingati OK pe sona ndoi na ngato punta yamba inga na ngola na wakaki akufi na pasa kobote sani nga passe ape maraki ma mandoi ayamba inga na ngola bayambinga na Angola lisusu na nani Élysée Zola Élysée bambote nao ma copine na Élysée Zola Élysée tango na vandi na hôtel abi mama charge hôtel mbongo mikolo nyos ya kovanda ndako tina ya kozanda ka futela na vandi sipe bana moko boye ba mapasa ngana mama pasa bana na mapasa na yebi bango te Dieu m'entend parler na yeba mo na canal ya frère moko boye baza bana ya bumbu mais le quoi pe bayaki Angola ko luka bana wana ndako ezalaki na bana boya to vanda ngambo na lesa ka bango ngambo na futa ko ngapo ndako nanga bana baye ko luka bayana bango ba parents le bakufi bayana bango ba faire voyager bango na Angola bayaki pa ya mwana mbala ngutaza a sa msala papa na ye donc bayaki nde pa na ye petanga ko luka zonga Kinshasa baza bato to kena kuta bango bi ma top soko ko zo bano na yebi bango te mais na moneka baza ba congolais nde ba congolais to sungana na biso na bamboka bapaya ngape na yambi bango ale to vani na bango bien bana on petit lelo baza na bango kuna bazo évoluer na bango bien to vani na biso il y a problème te alors le Kinshasa déjà pe si bayamba yo quelque part au vandi pe 2 3 4 5 jours une semaine na sina vanda na ndako bakata na vanda na loba na loba bakata yambanga bakata yambanga za ipona teke na zangi place à revendre non na kimaka Nicolas Ibe on a kimaka motungisa petit frère morobo petit frère nanga asainga bodika makozanga bambongo OK et comment il peut motungisi na comment il peut non et comme motungisi c'est quoi lokola déjà na comment na ba démarche ya koluka ndako je crois so ina komela ipa bakata na koza na koloba une semaine so na omelaki c'est tout alors pas de bois zolo naza kuna naza na besoin ba question wana te
komemanga te oyo soki mpe s'il moto vous plaît. alobi boye Tolingi- soki mpe moto alingaki boye J'aimerais soki ce mpe que- moto asalaki boye Maman Top. nalingi nanga bakestion na te nalingi te nazoloba mpo Nicolas yebi naboyi na ngai nalingi te naza na moi de la femme pardon En fait, nga nalingi te ke ntokota na profondément Nalingi te. ya question na yo. nalingi nanga C'est te. juste que est-ce que fanda pe aussi Nalingi à part te. Nicole. naboyi Ose la naloba précise, te à part nalingi Nicole. nanga bakestion na bino te naokefa ne pas producteur na ndeni makangu nanga obeni alongo ba producteur Libéral, hein? nazaka libéral pourquoi pas oui pourquoi pas Vous aurez toujours la vérité dans mon nom. oui C'est comme si. Et comme il lit moi, okolinga kokabola bato Obanga ou comment, je sais pas. nabanga mutu te par nzambe oyo apesanga souffle de vie balobi mutu ya mokili te osa ye à part nzambe nana mutu na kobanga te nabanga te Puis franchise, oh, ça là, ils n'ont rien nabanga te Et si là, oui. nabangaka mutu te papa na ngai bibi obi tobanga nzambe esili balobi tosa moninga na yo mutu ndenge ozomitosa moninga moninga na yo mutu ndenge ozomilika balobi tobanga kaka nalokele kuna omona lokele niko mtoto alokele Sikolokele aloba vérité. songisongi nde na boyi okokanga te okokanga te ndenge ozala toke na moi de la femme toyaki apota solo ya moi de la femme omemanga ko tozolomemanga te nakoloba te Soubasme eza conduite, est-ce que naza na aujourd'hui besoin tokenda moi de la femme bamama bazwa quelque chose peut-être ya malamu mpe kouta na monoko na nga batire leçon tokende kuna botikanga na badistraction na bino oyo ezanga mutuna makolo nalingi te mais moi de la femme ils en a pas belé maman top ils en a pas belé là on va moi de la femme oui lobi ils en a déjà pas le premier tozokota lobi le 1er mars si ça question non si ça question merci maman top bani bota la biso ba yebi déjà ndenge toujours solo là et puis ndenge tokokende na suka ya émission na biso ben je crois bien maman top obetele biso masolo ya kindumba na kati ya monde ya théâtre obetele biso masolo ya kindumba ebanda kala eza lelo te bino moko banda na époque nous banda bokuta déjà bakutaka ngo ezalaka oui na betela omokoni nebe monsieur belelo nalobi ni maintenant on a biso la duchesse ya koloba kindumba eza na kati ya monde ko reconfirmer oui duchesse alobai kindumba ube bai kolingana ben mais kindumba bino waka bozoko lingo bumisa banga duchesse lelo problématique botika ngai obeta moi de la femme pardon na otelema na tiki bino na plateau par rapport à nalingi bozongisala masolo ya duchesse te duchesse c'est mon fils nalingi te mobulu ya nini mobulu nekoti na monde garçon na ba jeune fille ndenge komi oyo 2 3 4 5 abimina ndeko moko alors tant omonaki yo omonaki univers na bino te yo omonaki yango 4 5 yo na mutu moko nani mais yo mobile ba déjà nani 4 5 na mutu moko moni nani yo omonela en côté na bino kuna kasa fubu apparemment mère a changé hein te nazolinga nayeba te mpo nga nayoki na ngango te nayebi te eloko nga nazomona bavideo bazotia bato babimi na bambwa bato babimi soki nani awo oyo nga nayebi oyo ya 4 personnes na motu moko soki 5 nayebi te edenga kasi éclaircir nga ata batraite nga eza problème te batraite nga ou pas elo monga natambolaka nango na parole na ngai ya nzambe oyo akelanga akela likolo na se aloba eloko moko clé baloba mabe pona yo bakuta ote point barre je suis maman top et je resterai maman top je mourrai maman top voilà, c'est tout parce que lingito le belayo le reste parce que lingito le belayo maman top nazo na ko komba na trop maman top maman top sans moi c'est azanga génération ba autorité ko tamboka ba ofinga voilà maman top moi c'est azanga génération na ebité et les autres bama na contester naza moi ça azanga génération eza par rapport à barole muto apesanga kombo dudu soup apesi mbote dudu soup po bino bozaka likambo eza boye boni bo mema ona elle na bino bolingaka bino nde bozaka malamu nde baka mabe ozoyoka mamba pesanga moi ça azanga génération po rôle la jeune fille na jouaka ya koko na jouaka ya mama normal na jouaka yango bapesanga mwasi azanga génération lelo yoka yango signification nango yango siko selo mwasi azanga génération bolingo mwana anglais ni selo bino
c'est là fan faut s'adresser plus na fan pour baloba ke maman nazo question moko ewa dada tunakio question moko alors maman top il y a quand même bateau balobaka trop de spéculation étant bolaka na kombo na yo maman top abimaka na ba jeune garçon ezate po ndenge olata kombo wana moi ça zanga génération nde mukumba wana ezokomela yo to ndenge ni Maman top manga hotela. Etikala kwa identité na yo. Moi ça zanga génération. Ezo le belé hein. Maman top manga hotela mto ça za beza boka kali. Manga hotela. Chwa, na to sali banga ka. Chwa. Manga hotela mto ça za beza boka kali banga chwa. C'est comme si manga hotela. Na za manga hotela, tu es baraté. To ça za beza boka kali banga chwa. Poka ekwea. Mais moi epe ekwea, ezate pour fondation, c'est Jésus. Ozoyoka. Na joua ba rôle na joua na ki peka peka. Na joua na DiCaprio. Na joua ndek mikolo ko tuna décor ba bi couple na biso simbi. Na décor. C'est bien la couple. Bana mike soni na joua na ba. Po na sina jouer presque na batinyo sa théâtre. Le baba no peut-être ba yelo peut-être na nté. Mais bana mike nyo sa théâtre na joua na ba. Problème na ngana écart na rôle na bien. Ne écart na rôle na bien. Yangwana na joua na ba jeune. Ozoyo c'est cool lokola balati sika ngona njoto na salani mama bomengo na pesi ba école na biso mama bomengo zo jouer ba rôle ya motema mabe oyebike mama biso tala ba mabanga pe na ba victoire ba koma pe ko bambaye bazo ba mama bomengo o seka za motema mabe o seka za ndok eza rôle siko stoki o moni e komi ko so ba to bon o seki o ekarna ki rôle na bien neti maman na so bomengo azai ko ekarner rôle na kitoko yango les ozo ki sabato leçon exact to za médicateur amas to pesa ka exemple to talaka soko landi suka na moto suka ndeni suka ya épisode to suka ndeni et suka la biso ba mabe et suka la biso ba to te ba jeune garçon balandaka peut-être Rolanda maman mo Rolanda po azana mbongo po ba jeune garçon balandaka mbongo alors na maman azana mbongo lo beso mbele jipe lo besa le eboy or source ya maman ana ya yebité maman na peut-être azo sa ila bolenge na mokili na makamebele spiritualité comme ebele na mokili makamebele ezotambola na molili oyo miso ya bomoto normal bezoyeba na komona ngoto eza toteaka la jeune garçon toteaka voilà vie quotidienne na yo osokanganga nana mais ndenge lobama tena yo kaka ndenge lobama bino boza kaka ndenge lobama bozalaka na preuve te kaka ndenge lobama ka ndenge public lobama surtout ya akomi maka akotisi public mikasi toloba ni okotisi public luzolo lobama Anse Luzolo to Joana ye vieux chinois Anse Luzolo za mbaye na ya mwana muke allez ndenge ne carnet rôle na tozana Anse Luzolo da za camarade dada c'est mon fils. Anse Luzolo na abenga kanga mama c'est mon fils. Pas plus comme mususu bo pesa kango nanu pe bo tali nanu pe bo pese nanu bo be les cambos que tozolo ba est-ce que ko simba na muto na tozolo bela est-ce que vraiment bo c'est un examen de cause non pe ba réaliste pour le baga teta on bato balobi directement bo juger en bon nom parce que vous avez femme libre femme libre de lobini rien n'empêche ngane nazawa rien n'empêche so na bina zomba na mukola ta 65 ta 60 ta 70 na bina yak na epe na yepe na bibon yaka kota na charge na ngapo ana eloko sa elanga te bana nga ba licencié ba sisa ba classe naza mama ya ba licencié bana nga ba sisa ba classe ozolanda ozo kangande na ebiso non ye musala ko yawe ezakale mso a complétera ko futela ngandaku aye baraka swe na nga ya kolia akutinga na mukolo ya propre moi so linga propriété mukolo ya propre ngai mama ni mama mukolo ya propre na linga na la propre na ko isaka bendele te mtoto alokele donc akoya kaka akot lemso pone participer kai na moi makambo ya mike ana devoir makase pana ngatin ozo ka so ina ligne na rozwa nga moko na boya na ngana vanda tout à l'heure on traiter ngana bana na mike na na bango non parce que ba pesa ngani ngande na ngambo OK ba personne mais tout à l'heure awa olobaki eza mabete kozwa garçon ya 35 ans na lobi po bazo loba ba lobi po ba so bazo pota to sunga bango et après ma bête mon bal à 35 ans moi qui t'a mukulu ade mukulu ade responsable yo ndo ozana so posa na 35 so pe 36 so pe 37 bwana yo ndo ozabo yo ngana ebi basi no so tombola mama moko kumba ke kuna ngana yebi
On a Yves. Ako bino. On a Yves. Yoka, Akimi. Na pota bino. Na oteka bino. On a teki pe bino aborolapa bino bakoniker oyo. Koyebi bino. Ngapu tukuna la bisote. Ya ngala yebi sote ngaza ngala manga kotela mtu soza biso aboka nje. Aboke na nani libanga chwa. Aboke libanga chwa po ekoya memo ekoya ezate. Pote na simba ma. Mutu wana koya rate, animba rate, alala rate, on koya nde naka. Mais plus maman top azaki na amitié plus na ba alinga bota. Ba leki ou bazana na sena ye. Alinga bota. Ninga génération nous allons ba amitié aux camarades. Alinga bota. Ya et bon est-ce que na théâtre tozana ba camarades, tozana ba collègues. Ami. Tu te kena ba ami ba collègues écouter. Okoyoka na Gabriel. Azaleki na yo. Bolembo de moi-même et bisous bolembo Gabriel. Ami na ebakata azaleki na yo ozala ami est-ce que na boy ya ndeko étoile Yolande est-ce que na boy ozali leki et plutôt on na boy à âge ya Maxi azaleki na yo est-ce que na boy à âge ngana ki ma âge est-ce que ngana sina ya na TV na lobby ke na amona moke te na lobby ngana sina ya na TV Nasina yana TV yokanga nzambe yokanga if ngana sina yana TV na isibino ke nazala mwana mke ngaza mwana mke te na mukolo na mama bana ba telema na pena bako na ona yana TV te ke na mwana mke ozo Gabriel to sola bien mais to tambola te banzela Gabriel ngana leka te banzela nanga Gabriel aleka te Nicole to sola bien mais to tambola Angela monte Nicole ana banzela ni ngaza kana banzela nanga étoile Yolande to solo la bien ngana zana banzela nanga ye pas zana banzela na ozo comprendre ba to tangini nga bangwana tangana Maxi azalaki lekyo na linga mingi na linga ka mingi et puis na linga ka mingi très bien mais na tambola na ite na tambola na ite na ko tambola na ite oh non tambola nende ngaza mninga jinete no tambola nende atambola na nzela ne ngana tambola na nzela na musala to kutani point bas mais azaba leki akaka ite tozana ba monka tozana ba Mireille Mbudi ba Mireille Mbudi ba kakala tozana ba nani oh Sylvie Mwange et pas Bordeaux ba Dauphin Bokonda ba Dadine misitu azana États-Unis na pesi yemboto so ba moninga ya tout ça bien ngai et pas bana mikena kitaka mona muki et pas ba mikolo na zora responsabilité ya mikolo et pas ba ta génération nanga to kinaka na génération nanga ozomona pour respect et ça réciproque et ça moto pour mutazo miselo ce n'est pas dit soka yo za mukolo yo ndisiko yo olingo bana swati o maltraitaka bato bazana sena yo o finga ka bango o lo baka n'importe quoi pour na ba non respect et ça réciproque yango ngana mema marabo tozana ba Barcelone tozana ba pena Barcelone a benga ngam camarade na ye ngaza muninga Barcelone te mais benga ngama copine coquette abenga dada ma fille abenga nga copine mais na muninga coquette te na tambola na coquette te na tambola na Barcelone te mais soko yo okuta biso na tournage okuta ambiance a gogo to sukelika wana voilà bo sukelika wana coquette bo tambola na été bo bimana été bo vanda na été mais ndenge to solo la moite de la femme na lingi na tele malanga na lingi problème na ba collègue na ngaité yo kanga na onetsa yo zela na loba na lingi problème na ba collègue na ngate solo la masona na ba chroniqueur yo pena baninga no ba chroniqueur bobe banaka bozala pena ba rando na mino bobongisa na ndenge na problème na ngana ba ninga na ngaya musala na lingite soki ezala ke boye ana bobengi nga to ya to sala émission za po boya kotangela nga batu nyonso ya théâtre bokundola bango je préfère to 4 émissions je préfère to 4 oui, je préfère to 4. Tu préfères ba 4. Je préfère na 4 émissions na téléma, na kinanga to za déjà na moi de la femme, bato ba benga de na kinanga so na mela moi moko na zonga na la. Yo kayo koloba boy apparemment oza na problème na mututé. Na za na problème na mututé. Na za ko na ba prière na nga awa. Et déranger comment so bazotanga. Et loko déranger nga te po depuis na ye botangi o mabe bozotanga ka bato non non.
L'émission ni yo salo bandotanga ka kombo na muta yo c'est l'émission pana yo o bandotanga ka ba komba batu ka ba non c'est bino boso boye boso sa muta émission boko si ça na ka bino mi balé faut ka ba komba ba te ta bakati ceux qui kombo na par exemple tanga na ta moko mi balé to sukera boko na 4 boko na 5 boko na 6 ti boko kundola ba ki peka non non Yves, si sa question to lobela moi de la femme to yeli moi de la femme to yeli moi de la femme to so la moi de la femme eza moi ya réflexion ba mama moi oyo eza moi na biso naza na ba valeur ko sila raté et ko zala kaka naza icône je suis maman top je resterai maman top ezali nango kaka ba respect eza nango kaka ba respect silité c'est sa question. À suivre. Na télémi, oui. Faut na téléma. Faut na téléma. Oh non. To solo la ma solo o naza artiste. Pour ma musala nanga et talibana nanga te. Ba Rihanna, ba to gouvernement, ba président de la République, ba finga bango, ba changer katin. Baza toujours ba président. Baza toujours ba autorité. Oui. Bolingi to loba. Pour moi je parle. Si ça j'ai koloba na loba. Na petaka pe mabe ba câble ko kata nao na ba blo na bino bolatsinga oyo je vous dis la vérité ba finga ba président ba finga ba autorité ba finga bon ya lelo ngenga top na sani munta kufa na ko finga moto bo peta na zabwe na za na santé médiocre po ba finginga dans yo beaucoup maman pétage Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayunda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur du Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être rénové totalement à l'aéroport international d'Onjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises des GDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Zamba Lola. Je suis Maman Top. Et je resterai Maman Top. Voilà. Bon comprendre, aligner vraiment ma question. Prochainement, si vous avez une émission, vous avez un problème. Maman Top, vous évoluez. Tellement ligné. Bando Sadi Moussala, vous avez gagné Nini. Tout nanga au bout, tout nanga. Voilà. Dans l'émission, émission, chaque émission. Bolinga ka komba ba ile bolinga biso to bomana to kata na ba to kangana ba gorge so to kufani ale bino bo sepe siko bino so to bandiko bomana ba to ba ya bino ba pasteur de la foi benga bino pour la réconciliation pasteur de la foi bazali na kuyenga pe na zali na au monde siko na place bazolo gamino pour na paix bozo mona na te papa pardon yango te pene yango te za moi de la femme pardon ko to ko memela ngawana na roya ko bombarder pardon na lingité voilà na boy top je crois bien que vous la biso va comprendre que maman top ali vraiment ko bota na boy na ngai na lingi na ngai te botika nga na fanda nzamba zotika nga na bomo ya pesi ngai pema
asekwiselinga les amis de Mama Top o bapambolaka nga chaque fin du mois naza na koli na nga nazoyamba ngo kala te awa kaka ya les amis de Mama Top otika nga na vivre ko on a droit à la vie te déjà combien d'années et puis activité carrière na joint na okokisa 30 ans de carrière. OK Nzambe merci pour obateli ngai ebele basuka na nzela na nga spécialité na l'équipe mokini loko te voilà mais osalanga ngolu nazo maintenir kakanga non maintenir rôle nanga non maintenir comment dirais-je combo nanga non maintenir kaka poste nanga en tout cas eza grâce. Merci beaucoup. Na 30 ans on a Nzamba Zul vraiment le coup na 30 ans on souhaité za ndenge on souhaité nazo souhaité na la conférence de presse mais on a les amis de Mama Top à part ça bopé ba libanda il y a les amis moko au ba soutenir de loin ou de près tous à peine besoin ba pasteur ba kozala wana en tout cas pour nga na zala nga entouré na ba pasteur Nzamba salanga ngolu wana voilà tout ça là et au lekandingi et ko lekela vraiment de Nzamba ko lingi lekela voilà so qui peine agent wana ko pesa te mettre bon saka kata moi moko boye pour l'organisation et les kamala voilà alors c'est le choix à juin. Ça les choix joint pour joindre des autres qui ça. OK. Alors les amis des Mama Top. Les amis des Mama Top na lingi bino mingi. Ces jours là-bas comme ça. Bakanisa toujours malam pour nga ba mama les amis des Mama Top bakanisa toujours malam pour nga pour bakanisela nga ba projet bien. Bientôt là quand on bazo ça il a un peu prise en charge donc comme ça moi ba secret mo ko mais to bien santé pour bakadi ampemba. Voilà France de Belgique. France de Belgique. Oh, France de Belgique. Protéger base. Na protéger base. Base ni. Il y a France ou bien Belgique. Voilà. État libino. Karine Manessa, ma gimette de tout le temps. Qu'il neige que pleut, elle est toujours à mon côté. Voilà. Maman, j'ai une question. Karine Vanessa. À ce moment par rapport à la jeune fille de Moni Lelo, aux mois de la femme, mais quand tout le monde, le coup mon abino, ils ont vraiment chose bafoué, oui, tout le monde ne peut pas s'immiscer tout. Moi, azo là la maman et puis côté boyer. Bon, ça langage, on va les soit TV. Non, ils ont m'habité. Oh, YouTube, mais il faut le voir en français pour n'engager les soleils qui te côté. Ils ont m'habité. Tout bon de la pona bango. Tout c'est un zambe ma wana ikita kona bana wana. Baza bana. Biso ba auto memba zema ba 9 mois o to ebi passe à kobota. Passe à koboko la ti mwana kola. Alors parents moko telinga raté aboti mwana na ye akoli a komana ba vie o. Il faut que ça soit payé mawa. Biso pe ba auto bota pe photo ka bana na mawa. To sengela bana wana manzambe ko na bango, zamba sala bango ngolu. Balongwa na vie wana eza environnement, entourage ndem tozo bebisela biso bana. Donc omoni moninga zo tambola na oyo yo polingo tambola nango. Moninga sombi surtout ba iPhone. Le fi balingi ba iPhone et puis Dubaï hein. La jeunesse est foutue. Balingi ba iPhone muton so iPhone et so pe iPhone inde bato bayoka na malamu na téléphone biso bato prana iPhone te to solo la raté ba benga biso te biso ba to salela ba oyo kaka bango bata iPhone na ibité po komona bango kana nzela kaka mutu kaka na ba photo yango nde lokola diable aza rusé à côté linanzela wana à quelque kota na jeunesse à quelque tia trouble na ba jeune garçon na ba jeune fille ko baby sabango tala niveau ya mutu ala na bois donc faut senga mawanza ça la ndengo il faut de jandumba il faut de la chel il faut il faut azala ndumba te azala chel eza bana ndako babebaka babebaka boyo kasi bana na bana balabala bana ndako tala niti moko video mona tala ki joto okende enterrement ya maman Angèle mona ngwa zoloba biso to bimarate mais to melaka ba champagne to melaka to bimarate mais to tambola na ba jeep tala ba paquet ba mbongo ya ba franc congolais ba brique penza na makolo na ye to bito senga manzambe pona ba biso ba mbongo na biso e kitaka lokola man to ba mba zo ka mbongo lokola man de na tanga kala nzamba kitsaka bilia akitselaka eli bango pe kitaka lokola man donc faut kolela pona bana peut-être baza déjà aveuglé
baoye belo côté baoye belo magie magie bon et cause na ngopé batata misusu basi ali obimana ye azui esprit na o c'est qu'on s'occupe le sambo ezana nzoto te a bebisi yo donc a posséder yo so il peut prier ezana on a quantité bon ezui yo pensa mobimba donc toza ba mama ezala basai na nzamba toka babiloko tant to mona to yebi ke esali soni esali passe mais esunga nde biso to bondela nde pona bango nde nzamba lobi ba fort ba soutenir ba faible donc na minute o baza ba faible il faut que sunga bango na ba prière ko bondela pona bango nzamba bimisa bango place wana c'est ça. Merci beaucoup Mato. Voilà, nga tout cas na celle-ci na celle-ci nga mais bien que ba question facilité na celle-ci bien que ba question facilité odingo tunani na linga na tuna par rapport ya ndeko Maxime mais oloba ki to tanga ba combo à terre je me suis dit que non to stopper quand même polémique voilà parce que combo na opetanga na ndenga mabe et ça problème té voilà OK OK Muso benga e mona Belzebul. OK. Muso benga mona ya menuisier. OK. Muso mona charpentier. OK. Ba muso pe ba benga nzambe ti lelo bagumba melaki le roi biso. OK. C'est ça là ni. OK. Ye ko njeta mobeso. OK. Bon aussi quoi. Très bien. Voilà, ba femme na retenir ni mutuya, eza comme ba fan nanga na linga bino mingi, na linga bino mi mois de la femme, ba maman nyo soit poto, ba maman nyo soit monde poto yebi journée de la femme ezaka mondiale. Ba maman nyo ya poto ya monde entier. Mwana biso yango to bongisa bisika to baby saki. Ba mama tango yango ba papa pe bo sepelisa ba mama Yves. Obligé. Mike. Le problème le oui Max T. Problème il y a moins de la femme. Oui. Yves, na yepe ananda kuna kucho ozolamba. Ouais. Moi ce n'est pas vendre. Au service. Aïe bape olamba. Aïe bape olamba, c'est ça le problème. Voilà. Il y a ba ça spaghetti. Non, même même tiens boto xaté. Oui boto xaté tité. En tout cas papa bo sepelisa ba mama bo sepelisa ba mama na bino basi na bino o bino bolinga bo tchana bandaku bo bala bo sepelisa bango ba papa so bozaki ba infidèle boko maintenant fidèle na mois de mars et bo ba mama ba mama so bazaki infidèle ba mama za ba infidélité comment maman moi ça infidélité moi c'est so ka lingi alingi bon mabalo ezo panzana ba mabalo ezo panzana so otali cause mama bebaki po papa abandaki c'est une vérité c'est que cette fois-ci ba maman to limbisa ba papa bo limbisa bango ba mabe na bango mois de mars bo tangela bango na mabunga te ba papa pe bozonga batu na mois de mars bozonga batu ba mbasi bo tiana banda kunde basi na bino bango wana ba mipandi na bino nzamba lobi Marie aimez vos femmes bolinga bango en tout cas bolingo na bolaksango na mois de mars ya ezamala mi maman olelisa peta omulai amona mois de femme azwa pe sengo abungisa ba papa maman a récupéré sengo abungisa tango mulai ata na mois de mars c'est pelisa maman esengo ani zonga nzamba kozwa lokumu ba maman peto za la soumise na ba papa to ba kotosa ba papa na biso kobimisa ka bolumba mobali libanda te mabeso eza solana papa na chambre bana pe ba ibarate ke bozana ba problème mama peso za ina problème ya bana ale muso mwana moko abetsa ko libako limbisa ye azaka mwana na yo zongisa harmonie na mwana bozonga bien et ezala vraiment malam mingi les amis de mama top na lingi bino mingi na sepelanga na bino makasi papa langa de gas momo Maria Fina na sepeli bongo na Yuyu Belmira pourquoi pas mère Biz Mondele Karine Manessa na moni bongo Sylvia Kake Monsi Nzambe passeport rouge Monso Atika avion na défaut bijoux Mandola Loboko balobi Monsi Ambinga Mama Prudence mère double balobi Yomoko Virginie et Yoko pourquoi pas Marina Lobo Nzambe apambola bino Yuyu Belmira na linga bino minga mana Martha vraiment boza et belé na moni bongo mamita pourquoi pas Wani Evelyne full option la grande dame de Belgique Guichon na lingi bino minga en tout cas boa malamu mi ponanga les amis de mama top bible bilo boko epesa ke zaka toujours likolo boza la ka toujours likolo mayaya mama Rose Bombula pourquoi pas balobi moi soit la tsarabso maputa azongisa biso na ba femme congolaise Yemoko Domitile Makenza
ya biso moko yewana bambote domitile papa sepelisa yo ma Karine papa pa sepelisa yo en tout cas Karine Manessa ba salutation na yo Charles Mbongo contre Mbongo balobi geno asilisi chômage en Angleterre les gens de Charles Mbongo contre Mbongo dollar ebengaki papa Charles Mbongo contre Mbongo dollar ebengaki papa so eza na kati ya bapoche papa oh yo chatembe na Charles Mbongo contre Mbongo mama eba Charles batio temba bambo pamba yuti Londres bambi yo ana Mbongo te ya solo Charles Mbongo asili sa chômage en Angleterre asili sa chômage ya yenga na mona to mona force n'est pas na yo bomona kala to bomona cheche ouais wana surtout ba force wana bomona fa voilà c'est ça batio défi Charles défi à l'icône on zong après un mois après un mois pour la niyo mo pesa délai non auto zala de la kina nengo bakeli le roi à danger on a confirmé ali sola ba danger soit ali quoi ba danger ngana zong après un mois ya solo oui OK merci beaucoup aoyoka OK na sepeli muto so na pesa ya ko sala nga remarque na ninga ba remarque pour ba remarque yango sala to akola ba remarque yango sala muto a se corriger ba remarque yango sala muto a kenepe liboso plus 243 993 60 66 27 plus 243 993 60 66 27 weche bokechu benga yaya obosani yaya makasi bisous nzamba pambola bino. Voilà, pour terminer Mama Top, je crois bien chaque fois ceux qui artiste à Bali ba dossier des belle toujours déjà de comment moi si azo bien en Amérique ma solo pour na ndeko na biso maswa alors bini azo ba moi belle déjà que ba tout yena artiste ba kawana quitté alors azo journaliste mo apesa mbongo pour que asa l'émission na ndenga mabe pour na libala alors makambo pour que zoom na soki artiste à Bali kombo artiste na faisons libala mobali nanga moi si nanga alors ezala de artiste batambola kama be tu ezala nini sulana mama wana ou azo benga ka de ko moi si wana jeune fille wana atika na eka rapport déjà masoka sa Bali OK donc asa comité na suka en tout cas ngana websa kande kuna nga moi si boma na oka moto ndengo zana to erevesa ina ngopete la vie peut continuer ozana opé jeune lobi pe mobali muso omonana so masoka sala ki mabe limbisa itwaka bato lukana ovina yo bala mbaino po masoka ndenga sa Bali atie déjà alliance na musapi bon aoboya so mosiona te l'été c'est yebi bango likolo pe nzamba amoni bango famille pe biso pe ba témoin to moni bango alors à toi lelo ozui journaliste opesi bon journaliste oyane ka poali ya ombo très bien mais solution très bien Yves merci voilà merci na Mama Top malgré que tu as des questions toi qui n'en vraiment voilà pour na suka remerciement na yo merci na Maglo Kamba merci na Richard merci na Mika merci na maman Minzi Montema tous que peut besoin de Kelemba on va opoke kala on lia kitoko epa na bango bando banda azara fidèle na mabanga fidèle na mabanga bando banda na bango comment le beauté depuis 2005 bongo bien bongo kitoko ngalinga bongo ndenga za na Charles Mbongo contre Mbongo malgré na confirmé te Mike Lokamba yo kota Charles Fifimbese na Canada Fifimbese voilà to PC bango OK ça nota foudan très bien merci voilà merci aussi na pour du bon au Canada mon ami Mambote Belé heureux anniversaire à toi que l'éternel te donne ce que ton cœur désire alors ça s'est fait amen on met ensemble mon balia moi si Pembe Mundele merci na c'était mon futur et la bossette Guillaume qui soit le président de tout le monde des États-Unis merci na Mike Lukamba très bien voilà tout est bien qui finit bien c'était belle ambiance avec Mama Top vous avez compris que moi bah question mon sous aligné n'a été tout est à l'aise au cas où journaliste aligné question T en tout cas nous sommes obligés à couler cas mais retenez que spécial émission Zalaki moi de la femme nous avons décortiqué comment est-ce qu'aujourd'hui la femme doit se comporter et aussi au bango baza
plus na côté tali à théâtre. Donc voilà, apesi argumenter quand même dans l'émission Nabiso, apesi projet Azanango. Vous allez retenir en même temps que 30 ans de carrière naïe, ça s'est fait, hein, et ça la makalamingité. Oye, bon ici il fallait ezala conférence de presse, tozala on a présent. Alors, sans plus tarder, je suis avec des caméramens. Il s'agit bien Mika Bajinde, Napesi Berli Vingamete du côté du derrière montage. La caméra. Yazaote, on a pesé dans Okuna, Azana montage et pourquoi pas na papa Emba. Vous avez un studio mais comme Kimi. Richard Tessa. Il faut le gabanzam, il faut le Pourquoi moi qui m'a alganzambe. Voilà. Merci à Richard Tessa Scan, merci à tout le monde au Batala Kibiso du début jusqu'à la fin. Dada International, je te salue. Donc voilà, et à Bungaki 2022, donc à Lobby Aza vraiment présent. Déterminé en même temps dans le site Dada International. Vous s'abonnez et vous la bien. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.